Mambo wana te. Namta mambo te tuna mambo tuninga on a fait dire qui me masala ngai c'est le scam tozana ndaka c'est le scam ngai c'est le mati glorolang c'est tout. So bilo ke bimaki bao baliaki te c'est bon. Ici so c'est le scam akena na wana ndenga kindaki so ke glorolang pa beta ke ndenga kindaki c'est tout pour na yenga pour na ngai talinga te na boyina cracher liboso à TV pour na visibilité nanga. Na mote po bino boza bato Karine boyoka na katena glorolangi c'est le scam pe mikolo yo mwetira ima mugena mukena lekine glorolangi faut le voir bien. Et comme il a battu mususu ba YouTube sika koya ko fingaka na ba musicien ozomona moko ezate ke so bo betana na musicien na kilu di mama bo me mangoti na TV ezala te wa boko ba musiamba. Karine Mokonzi c'est ma petite sœur. Ya parlé. Yo ndenge moko batu tout ndenge moko émission les ai pour moi. Naza déjà les combattants de la presse. Naza na terre lolendo te. Naza na terre nité, na famille na bana. Wape no baby abe botala tala lelo wape no baby si mutu nyo baba sa nini ouvrier nyo sa mérite salaire na e so fingi o mérité même ato gangi ote nani na ya ataba memo na souci atolali 3 jours au quotidien da place à mabe usolo mama site ce total mama site c'est 001 donc tozana number 1 mukonja bas ya ba 001 blade tele lo solo li biso makambiya Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa siga, il y a maman na ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo, potozo ba news alelo. A elbiso Victoria TV, donc à luta continua. Victoria certa, amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV, ya bino sida bile la confirmer nana roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen botondana pour bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bank tous ensemble sida bilele na ndenga ilusa Victoria est certa. Amen. Bonjour très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez partout à travers votre émission Micro Libre et merci encore une fois parce que vous avez s'abonner massivement tout le jour dans Congo Victoria et ça a plaisir, la confiance au Bodo c'est pas là. J'ai mis les gros bébés de la presse congolaise parce que jusque là on a simi bien la Congo Victoria bientôt là bon on a pas figure na Congo Victoria pour moment que c'est la famille quoi donc merci beaucoup na boss nangai JB Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas boss la kaka moko et aussi merci encore une fois alors Simbi Camera et merci d'adresser les ici dans montage donc quand le basso mon émission même tenir vous comprendre que c'est dimanche donc parce que dimanche bato bakenda ba prière ici na côte rapide na terrain pour nous ça toujours ça là pour nous CP Sabino merci beaucoup à mon général Jeff Makayabu na kati penal osako na mon général Jeff Makayabu tata bilanga bio na Dallas donc à part cause la général azwana et penal charge à rouler ça tout à Dallas na biloko ya bio et merci encore une fois à Guilain Congolo Aigle Royal Mokonda Strasbourg parce que Kalaming était nako sepela et ça la ngabia ya dadi mabibi Mokonda double commune merci mon vieux pour nandengo latinga bina pantalon ya dadi mabibi ketcho vraiment boya dadi mabibi ça vraiment plaisir et puis bodio bomona oyo mami dai maman mon chéri mami dai de pelon verse mami dai de gros bisous à vous. Déjà le 6 octobre, l'anniversaire de Yvette Mbia, il y a papa Mbia, babota mukolo moko. Donc vous comprenez que nos horoscope na bango za mukolo moko bolunga bongo et salemana nté. Donc et salemana nté vraiment donc on a évité quoi botalata la lona même botalata la par rapport il y a un droit de réponse té mais seulement il y a un bac qui Freddy Akimbe par rapport il y a ba question batine émission ba avec Glorio Lang batine ba question mo na 4 émissions alors et ça nga pour que na ba Freddy Akimbe peut lobela par rapport nango nakutani pe le lobe na jina botala tellement biso to kinara ni kamba bimisi boye to ke peut tout ni pote baso za ya solo ya on est ko lukai botala bonjour nous ça ko gros bébé de la presse beauté colonne un bio trop hein pas de problème aux asser nanga succès ou bien na habité là succès vraiment pas c'est pour tchanga côté ba ta succès
nazo signalé ba batali biso na chaîne na biso Congo Température Congo Victoria pardon excusez Congo Victoria santé za bienté mais na yaki kaka par rapport à invitation ya frère na biso Ibrator yale nde tozakana ba mission nyonso bien photo la xarapé bolingo na biso amour du prochain ici ka moninga ko sala beta balé ko sala eloko o était bi bongo par rapport ya balé mais lobby Rosalapé par rapport à l'hôpital, lobby à par rapport à l'action, à ONG, lobby à par rapport à concert, il y a concert, malgré qu'il y a un concert, tout le monde a eu bien. Mais on a dit que mon pexaté, ça on n'est pas ngate, n'est pas collé là. Malgré Moussa, on a même été même na anglais, bah musicien, anglais, il y a beaucoup trop, mais et ça on m'a dit ngate, il y a même voir même yo mo yebi mutukuto ko lobby là on mingeza yo. À concert vraiment na zala mingité. Exactement pour na l'auto image mais eza lolenge na ngate bref que na vandi bona ke boîte misomi bouteille whisky na koka na ngote na monde Ibrator a chebité te da biso totie yale Ibra na biso totie bien zéro na za yo ka ke baba batikela ye batikeli été jamais batikeli été donc voilà yale batikeli Ibrator na ndo yo ka te botikele pour souffler ça talaka ye muto aza leader makambo tout. Un grand merci na maman pasteur charmante Maswaku. Maman pasteur merci beaucoup na yo na longoli chapeau na yo coup de respect beaucoup na maman pasteur charmante Maswaku na Violette Dinganga moi na Belgique ya Tongo na mobali na Kaniki Violette Dinganga ça dit couple moko ya bien na Belgique na pesimbote na Bélange ami ya BM. Et puis na pesimbote na Bijou Masinga susu ami nani na Bobette Malonga ami à BM. Donc merci beaucoup na bino tout. Ouli mouchen code mondial. Vieux petit naï. Otata sonadi. Vous avez pour la santé hein. Otengo mvoa pendeke. Veke ata la kosoli ba comprendre que. Naza on a pour merci. Sona pena na yambo mingi na kana na be pena ke no le na lukayo na yambo botalatala batu botala biso osaki miso moko boye boyambi ki Gloria Olangi koto kuna Mike Lokamba boyambi Gloria Olangi mais ba question botunaki étant que chroniqueuse n'habitait ba toucher côté ya Fredi Akimbe photo lukana Fredi Akimbe to c'est to tuna mais tant na ba ki Fredi Akimbe banani batouchaki côté à Fredi Akimbe. Question na bino botuna. Ba question na biso otala ke mission. La tala ki parti. Vas-y poser nos questions bon na banani. Na tala bino par question moko otuna ki Gloria Olangi par rapport ya makambu ya ba clash na bango maramuka elekala ki ya Willy ya vient la Jean-Marie Lukulasi et na côté moko boye et côté ikomba seleo tango ya komba mabe pona seleo et comme que na kutu fwe komba mabe pona seleo. La vérité. Ah bon, on a des vérités, il faut le voir na TV. On a gagné habité. Pour na yo mso moni mabe. Pour na ngapé mso na moni mabe, mso pesa vérité, mso pesa mabe. Ndinga bande koloba wana, mais comme na makamba ko lia ale, Fredi Akimbe na matika so bagene ko sala la koso na ndaku ya sele yo lobi. Ngala lia kiti. Mais tant que que pas et pas ya nani pas ya Fredi Akimbe, Fredi Akimbe or. Mais et banene ndele ba vanda ba tuna question makamba ko lia. Donc surtout to kene ko sala le koso. Na muto pa ayaki wana ne mso benga kiteka lia. Bah invité quand tu peux lire il y a ngona olia kana opété les combattants de la presse congolaise botala lelo ça dit tant moninga to kutani na yo to za na vetiti de bundes via petit na ye na vie na vie spy bake batikinga bake pour nga ka résoudre pan faut la vérité so pe ka résoudre kolo to comme ka makolo papa mais c'est un problème te boto na zena mutuka ta na za ota mona ta mona mutuka na loba ngona na tinda la ngole news nde ba journaliste ba tinda les news. Tonatina on a la maman tona la bouche autorisée. Nde ba mtu na somi mutuka mikolo yo yebi kana na mutuka na la page ma page ni ba monanga na chango. De ela kisake ngam na lobby ke Nikolo mutuka na ngezi pan. Tika ngana sisa. Donc naza mutu ba jaro na teke na somi mutuka na chango na po yo yebi kana za véhicule. Watu kama mesa ba ona ngana obo ba kama mesa. Te ko yo lobby ke o ndo lobby on sadike. Est-ce qu'il y a des émissions au sujet du jour? Sujet du jour, tu es dans ma kambu, oh, et puis bolobaki, et puis na tuna qui peut akimba qui me peut à répondre à kibino. Yom total émission pour poser question. Oyambi les combattants de la presse congolaise. Oh alobelaka non seulement ba sujet yo bengi, oh alobelaka ke makamamboka ba fait sociaux.
Donc bref, on a beaucoup de gens qui Papa, fan ba otala yo pona na yebi ke omoni prêtre moko comme da agité ba fan ba otala. Omoni prêtre moko qui tient comme déjà agité. Parle sa caméra, ta muta so za prêtre. Ta la so chaka. S'il te plaît. Ke bana ba divagation. On a les combattants de la presse congolaise, voilà. S'il vous plaît. Il y a gaz pour une capacité. Pour tout ça, je suis sur caméra, je suis sur le bilongaza, on est allé en prêter. Tala mutukana songa tambo na ngote, mutuka ezawana. Songa za na ngote, finango bien. Yo yebi, kenga za na ngo. Mutuka tele miwana. Parce que yebi sanga. Jeep ya Mercedes. Et mutuka tele bien, tu sais. Yebi kenga za na ngo déjà kala. Parce que yebi sanga. Et les coloboy. Moi c'est go. Moi ils allaient à 7. Surtout moi sono mamde mususu. Bon bref. Dans le solo betelinga il y a Gloire Langi aza concert nanga concert na yo muninga na yo ta concert nanga ouais concert na yo si j'ai wana ezalaki yemta souleva kiango na ebite otala ki on a lolenge nini osoki na Fredi Akimbe lolenge nini Fredi Akimbe lobel lolenge nini yango po yo koloba nanga yebisanga tant que le mec ngana lia quitter ce qu'on a point wana nde oh abi pourquoi si là ko répondre bon ngana lia quitter. Est-ce que Nana Lobi bon Fredi Akimbe? Mais oui, il a quand émission na Congo Victoria. Et ça problème Fredi Akimbe c'est mon ami. Si Fredi Akimbe bandi musalanga botata na otala. Ah banda va. Ami. C'est mon ami s'il vous plaît. Ngape na petite sœur nanga ke loba pe la caméra kunati. Ndeti petite sœur nanga. Gilet Botalatala, mon vieux. Je m'y mens, grosse bébé, babi, maman, ça la boulonne correct. C'est un concert. To bundi, oh, bah, viens, na biso, bango, tombaye, YouTube, biso, pe, na basima. Le lo, oh, to félicite, bango, so, to, bito, tanga 5 chroniqueurs, ya mi bal, oh, bah, fin à rater. So, la tangi Botalatala, na tanga Yves Pan, na tanga, wana yo moke no bandenge na yo siko. Kasa na lobit, ngala. Ye ache malabe mto alabe mwa songi yangana. Kasa na lobite, neti nga je mal la complexe monte, nga so ba batanga no ba, je mama sala ngai. On comprend, je mama sala ngai, ata to beba ni to bonsa masala to kemba, je la Botalatala. Na moi so to pola ba mbula ya danze pona luka ba be monsieur kota kaka. Mais et comme il a batu mususu, ba ye YouTube sika, ko ya ko finga ka na ba musicien, ozomona. Un moko ezate qui est so bo betana na musicien na kilu di mama bo me mangoti na TV ezala raté wa bo ko ba musiamba bien bo été bon akoma pe anima pa comme ne pe charge mo boy entake bo ba bi pour on zela ba $20 pour de wona buzo ba ebe mise bo sala ngai ba mise bo sala biso bi ke non mutana bi ke non to zora $100 ba ka so $5 na bona na clasher souillé bébé au foot la palin malgré mère kuna bana ndena bon mais moi 10 francs et kenara ngai Fredi Akimbe c'est mon ami d'enfance. Ton ami mon ami d'enfance a dit que dans Angle Père Moussala c'est mon ami Fredi Akimbe. Naïbi depuis Kala, Naïbi Matika Songo, Naïbi Gloire Langi. Tantôt travail, tantôt frappé. Histoire retourner à les amants embrassé le scram. Plus 10 tata ma passe na PC moté dans hôtel Lanze mon migolonze mamawa. À Salina JDT Moulopoué. Si je ne me trompe pas, c'était le 16 janvier. Lobi nango lundi le 16 janvier, si je ne me trompe pas. Lobi nango mardi, c'est le scam. C'est le scam, mais la Fanta, je suis à Bossa. Ça dit total, on a rendu au hotel, on a rendu au tu vas nous ensemble les appels que nous avons on a TVT le bagage qui bino bateau internet na ba fan na bino pe mususu pe ba ka on pe moi le vaka ne bo soulever na no point mon gars bolukika point mo ah si j'ai ngo alors que ukoko que lukape bateau bana qui sensu courir ça to ma exacto que filmer mais alors il m'a qui hôtel manoka na coin na biso na ligne oya nga Congo Victoria ligne na yo olande la ka maloba batu na sima munoko émission Matika Songo. C'est le scam. Julien Botalatala, le combattant de la presse. Bana papa maman mon famille alliance. Ndena lo bagana rando ya gloire na fait rigola. Ki bazan bana papa moko maman moko alliance na biso ba misena ba journaliste et aussi la jamais. Fredi Akimbe c'est mon ami. Ba ko dunda ba sala le koso oui ou non. Ah ouais la bloko lia oui. Na lo beba mame mil gloire. So muta olia c'est que muta changa na munoko. C'est tout. Biloko bimaki c'est pas important de mettre à Bilogo. Combien de fois tu vas lier par Nanga, combien de fois tu vas lier par HM, combien de fois tu vas lier par Barési, combien de fois tu vas lier par les Ketchou,
combien il faut te lier na biso n'allez pas Mike Lokama n'allez pas Dame Suzola n'allez pas na ngai donc tout même na TVT on a ba futilité pe ba banalité tu vois et ça dommage chamaki ndenge chamaki Glo Langi pe ayebi pourquoi alobaki na angle wana Freddy Akime Matika Songo c'est mon ami ngana moni Freddy Akime ne bandi musa na ye on comprend ça dit que s'il te plaît donc non ba angle wana te il répond à l'émission, il dit que non, il y a un numéro 1, il y a un chroniqueur, il y a un chroniqueur, tout il y a un grand. À côté de la politique, il y a un terminé dans la politique. Merci beaucoup. Alain de l'allié, Yves Pan allié à Adams allié à Jazz allié à Nga allié à Batino, donc c'est ça. Est-ce que c'est important que nous puissions parler de Mike Lokama ou de question pour me faire que nous avons des Gloria et puis nous avons des Gloria. Comme ça, on a des points de presse, on est sur une déni. Oui, ça m'a bien. Je peux te dire que ça m'a bien. Ça m'a bien. Mike Lokama, c'est mon ami. Adam, c'est mon ami. Il faut dire qu'il m'a donné cette émission. Il y a un matika sur ça m'a bien. Grâce à l'ami maintenant Adams. Tout le monde a pu vendre comme super bayamana. Yo pe le logo ça rappelle que vieux gilet botala tala. C'est ça bombo. Mbote. Maman bobe mbote ah. OK. C'est mon ami donc ça dit ah. Voilà donc botala au moins. Ça moi de Ilua. Respect la fan. Respect la fan. Nandeno. On est au soir pour ça mbote ba batapoto comme omoni Alexa Nyango apesa mbote ado saboter boye na boye on to lo ba. So yo ebinga so parmi ba journaliste il y a charisme to ya orgueil. Ngana za. Mais ceux parmi ba journaliste pe ba otonga ngana za. Otonga net. Otonga nini pour maman pour le ba moi. Ndaka papier. Tellement peut te monde raté to moni muninga livré parcellaire à l'accès na TV. Comme maman mbona te. Namda mambo de tuna mambo tuninga on a Freddy Akime masala ngai c'est le scam tozana ndaka c'est le scam ngai c'est le mati Glo Langi c'est tout so biloko bimaki ba obaliaki c'est bon ici so c'est le scam akena na ona ndenga kindaki so ki Glo Langi pa beta kena ndenga kindaki c'est tout pour na yenga pour na ngai salingate na boyina cracher liboso TV pour na visibilité nanga na sacrifier ki amitié na zana ona mon ami Freddy Akime pote ngana Freddy Akime non seulement kota TV to ebena bandenge mususu. Non, c'est mon ami vraiment. Mais si tu peux battre la mission, c'est comme si on a qui moi dit la question, la question monsieur moi on appelle clair que koto ba kataki, koto ba sala ki boeza ki bon, on a qui bon pourquoi? Mais naza journaliste. Ngam na tout na Félix Tshisekedi yebisa biso. Na tout na Kaluji Félix a mutu ngata za citoyen mboka. Président de la République faut na tout na ba question. Ta ba Kaluji ne ba kota suna mamba. Ça dit que ngana tout na Félix Tshisekedi pona makambo ya mboka ya za ki ko lobaki. Kabila ba Rwandais kuna ba Rwandais boye balingi ba Rwandais ta lingi ba lutete na tuna ngona TV na tuni caméra albi mama ba passeport na tuni chibala makamna sosko yebisanga pona tuna Glo Langi ba question est-ce que na banga na donc c'est ça na tuna ki ba question lingana so bakata ki so ekata ki par rapport ndenge za PM sur moi climat échanger c'est tout ezali kamuteke to ko chango sujet tu vendre les caca. Voilà mon président, donc tu sais à 1-0, c'est mon président, le contre-maître Iboaton Piana. Président, bonjour. Bonjour, et la grosse. Président, il sportif. Par rapport à souffle, par rapport. Tu évites par rapport à taille, souffle ça, ou sur des agabats pour nos autorités morales. Souffle, il y a un peu de panzapé banzela bien. Donc c'est que souffle ça. Pour ce souffle, il y a un banzela bien bon. 1-0 déjà, on a tchébi moi mon pépé. Il y a sorcier. Ce qu'on a, il y a c'est pas sorcier. Bimo est sorcier, na bimo c'est pas sorcier. Ok, merci président. Moi ni mo boy donc na évité donc artiste va continuer et c'est l'ambiance tous un match awa donc ouais Fambiora contre maître donc t'arrives à contre maître tu contre match peut gagner ça là donc tu es en plein match et mon bien tu vas tirer biso doit contre to contre kaka donc yango moni pendant début dans la première mi-temps mais mi-temps ça Patrick Moulele président Patrick Moulele Lazare ba djika ba zebele ba Patrick Moulele taka jile mo tala le on de konanga Fambiola ba ba ka famille na ngai wa on de konanga pendant cousin nanga est-ce que famille to pousse na kuna na question c'est mission na ngato wa Voilà
nabeta na obale eza miso bayambaki ngai est-ce que oyebi ke pardon tosote kuna na beto lokwa ya okimanga foto olanda ye eza miso balanda nga pati molele comprenez est-ce que oyebi ke émission otoleka siko en direct otozwa appel kota bafabrigaz eza esolo mpe eza esolo te rando eza déjà parce qu'on a kisi position eza vrai ou faux appel te appel ana non kisi face nga na moto atu nyonso na moto atu nyonso après awawa nde tokutani awawa obi Kenny ndenge oza boye déjà olakisi faux face ke faux vrai te nakomana moto atu nyonso biso okoma bahomme culturel tout ça bato ya motu nyonso c'est bon merci beaucoup voilà merci beaucoup donc vous comprenez le botata là mutatie bi papa batikeli bino bende batiki te eza bana omemi vem da pesa yango atika betio patiki mlo la pesa na kanyon mana talira beta bo ya mambo mibali fondation ko yemba odape na ba ngakop na utana yango bale venando makambo na ba jogo na biso mutasimbi sima alors gérer sima quoi merci voilà merci beaucoup vous comprenez que tu côté sur na kata terrain vous comprenez l'ambiance tozaki pena par rapport na gros bébé et puis le télémission mobimba bo vandele ka Karine abi oh mais ce que vous tele pena ko bako vandela ka ngai ba ko ba question bongo te émission da boye vous comprenez ngo toke non ka boti na suka nga na vandeli Karine parce que tout botuner le cas sur Karine faut matika songo toyo tunga to Jazz to Mike to Adams voilà to Alendele to nani ba juger yango ke nga na vandaka pona mutu moko te Karine Mokonzi c'est ma petite sœur ya palais yo ndenge moko batutu ndenge moko émission ezali pona monter ezali émission ezali par rapport ya éthique journalistique yo mto informer nga ke bakanga Gloire Langi vrai ou faux Mago kokako kene na parquet te po mona ke oza charge ba okabola onde okozoka pota munene na mukongo valeur apota wana fo ba prix après de tout arrange parce que otininga tango informer nga na ke gombe za te na kiti bakalamu na zuba information nyonso tango na ke kozwa bato affaire et puis na suki saki pe na ke ozwa pe bato ya na ke ya mayimo ko Gloire Langi donc na clôturer c'est tout les attaques na vandela ki Gloire Langi terrain. Nous avons un terrain tout tambola dans cette ambiance de 4 journées. Les contre-maîtres à l'autre dans l'autre on a 3-0 to gagner fondation chez la Mayuma pour te comprendre que baza baby balete to zawana to succès na biso ikaluti yaka kadara bongo zaka l'ambiance kaluti kota donc comprendre quoi donc adosser à mettre c'est venanga motomètre bêta gauche bêta droite venanga odilo mampouya exemple à suivre venanga ikumu ya pape ya mère rêvé et pour clôturer na robwaka il y a boki venanga dit c'est motomètre venanga le pétrolier de Dallas JB Kumaluta là où repose la confiance donc là où repose la confiance donc BBC Lukamba Mama Paradis Mama Solola na Western BBC Lukamba Suisse na maboko na yo mboka ba Eriche Minimbo HM mboka ba venanga Zidane Fikula mère Eve ba solution ya komo ya papa botata na bora igete mbesete botata mtaluki maramba boye botala noir après des gilets noirs après si mbote BBC Lukamba des gilets noirs après si mbote BBC Lukamba mère. C'était bon pour la monio ayota la base. Oui, n'ayota la match babi contre maître ndemaka babi biso to ba mingité babi contre maître taka yemoko vraiment côté moment na terrain vraiment vedi eza somme vraiment na pesa so bambote angala na pesa bambote te bambote na kala yemoko na benga de tout le temps de chaque jour ma do ligodi ma tante moi na bosanité ko beti feta babi talaka yo na bosanité yo moko vraiment babi la patron. Oh mais kala wana zokende on a site oui site qui est bien ba boso to bando sala ba musala ba escroquer biso trop ba escroquer biso trop ba sakana biso mingi hein
Et ça peut mais oui, il faut aller à YouTube. La patronne Cynthia Bombo de courtes jambes bien chargées, babita la kangayo vraiment. Nandeni bino ba tout temps dans un mabo na bino. Moi te que na zaka konda. Tant na komi yanga moko se que va santa on zaka kito. Vedi eza somme vraiment contre-maître kandi makambo. To lo ba mingi te vraiment biso ka contre-maître ka yende makambo. Otsa bango nyoso. Là-bas. Dégâts. Merci beaucoup. Donc, à 200 mètres Sengi, Kingasen toujours en Akata Suisse. C'est l'ambiance de ma émission. On a terrain. Il y a un monde qui va côté, va côté. Viens, comme la chose au chité. Attends, c'est déjà tout le monde. Il y a Gloire Langi. On a interviewé mon ami Mike Lokamba. Que Gloire Langi a lobaki makamba sele yo ndenge fodi aki mena matika songbali aki ngombe passer le scam. C'est tout à fait normal. To me mango randote. Ngai na lia na ndako masala nga Adam Sulzolo na lala. Ba masala nga pe balala shenga. Donc soki lelo ba tala biso partout dans le monde. Matika songwa komi koloba ke Julien botala tala yo kutu. Olie pa nga osenga ngai transport. C'est que yeni mtasopani. Vous so comprendre parce que tous ensemble ba tala biso to senga naka o ba mela cigarette ba senga na cigarette ba mela bien ba senga na bien to senga na transport to senga na nini sauf bilamande to rata na ate. Donc on est ensemble, c'est la famille. On m'a encore plus 10 c'est le scam. Mr Poutine. Manze boné à Mawa na JDT. Azamutu na biso Gloire Langi. Petite sœur na ya c'est le scam. Matika Songo c'est mon ami, Freddy Akimbe c'est mon ami. Donc côté on est là. Le bon parce que la cause à 4-4. Pour la minute auto to bi que no courant pendant les cas bien entre Mike Lokamala na ba Akimbe na Matika Songo. L'octobre betenga na habité. Ngana za bien na Matika Songo za il pas na za bien na bango tout. So po bika siko na benga Mike Lokama to chama libo. Na tout na bango na yebisa. Yesanga kombo na benga na crédit po yo yebi nga za nga intete. Oyebi nga zanga intete na téléphone obenga batu tout le monde oyeb sanga na obenga bango na téléphone tozala bango na bon terme. C'est-à-dire Matika Songo c'est mon ami. Masala nga ya tatu otomona na raté mingité. Ya yebi place na olobano. Non na okumisa ngo pona yebi. TV oyo ekita biso pe matsa biso. C'est-à-dire que c'est mon ami. Matika Songo ali na ndako asele Oscar ngombe nga na zala na Akimbe. C'est normal. Nga na liakate parce que msusu to na zaki otonda, to na zaki na posa ngombe te na zaolinga Thompson. Wan etali entre parenthèses. C'est mon ami. Donc bref, baza ba masala nga donc question ngo ke nwana na ko ma place wana côté. Chuter na biso yongo baksani. Na baksaka ke to yaki ko assister Ibrator biso nyonso. Ibrator souffle les asouté. Oh. Comme le ba mutete da ngati bati da bi, bati deuxième bi. Bati ke la ki a cha rata ki joueur na mutete ko chango so ya coup de tête mpanzi. Souffle les asouté. À quand site na s'il te plaît. Koké mambo anate. Ngaza de gilet botala tala. Oyebi s'il te plaît. Naza na site internet. Eza ma bete soki. Na Congo Victoria. Bobengi nga ko che caché na bako. Ozeno. Na Congo Victoria so bobengi le combattant de la presse. Na on sa l'émission. Bo pesanga bo che caché. Oh yo yebi ke ba responsabilité nga na ngo ya batu na futa na privé yo yebi. S'il te plaît. S'il te plaît. Kotanga mamba $500 te po yo yebi pa dépense on a 16 ans au-delà nango. Oyebi, on a TV. Naza déjà les combattants de la presse. Naza na terre lolendo te, naza na terre ninte, na famille na bana. Ba liran baza ba exaucer baza ba merdi na belena baza naza na bana oui effectivement. 4-5 na bana. 4-5. Ata na ngina zo ba ba fo atipika na bana. Soki na Congo Victoria, baté caché na bango angé pour les combattants de la presse. Ba pengambo na ça lolendo te. Donc c'est ça l'émission pour nous mbongo, c'est tout. Donc quand c'est pour yo yebike na eloko makamnanga privé na zango ekota mbongo eleki na ba monto ba pesa ba caché yo yebi on. C'est pourquoi Congo Victoire pour se cacher na kuna site caché s'il te plaît na biso ki Congo Victoire benga na sa makamu na sa makamu. Soki pe na osa na okota pe na site na na okota makamu. So pe ba massa ba petit ba vieux ba benga na sa makamu na moni que c'est bon. Non ça là donc c'est tout. Na pesaka yo yebi. Donc so na pesaka yo mto loba on gatem na loba on na TV. Donc bref, on est botali biso les combattants de la presse hier yo botala tala. Na pesa mbote na ma passer Chamad Masou. Merci beaucoup. Le muscle bino na ça rabino ma passer na ça changer Facebook na yo. Maman yango na baki na ba tutu ba ko tunanga oh ou soit azali ou soit azali ou soit azali boko lukabo yeba mais ka yo be muto zala pe oh yeba ngo bientôt là ma pasteur Chamad Maswako merci beaucoup na yo ma Chamad ma pasteur merci beaucoup na yo na Belgique
dans les champions malela de Londres. T'es maman. T'es mère. Maman Pasteur Charmante Masouakou. Merci beaucoup na. Maman Pasteur Charmante Masouakou. Merci bye. Akimi loko lenga tu ne peux pas comprendre que na côté na terrain oyo. Ya mama confio lo vide ya ngoni muta mayele taninga Akimi. Ah botata la moi mayele. Aboko même papa m'a censure Akimi nae bon voilà donc merci c'était l'ambiance hein, pour montrer que l'ontoza a total les contremaîtres Azobetana fondation chez la Mayuma donc moi na papa na biso masumu de Brendé mais to mener jusque là pour te gagner dans te mener bon 1-0 donc OK on a 2-0 on a 3-0 on a 4-0 on a 5-0 voilà donc c'était l'ambiance c'était juste pour te mettre autour na question ma ko lia pour tout le monde et ça Akimi moi passi balobi que non asaki le course dans d'accord c'est le passé pele na ngote yango fallait que tout na so qui ya solo yango to yaki na ngo pele na ngote po bino boza bato Karine boyoka na katena Gloro Langi c'est le Oscar mpe mikolo yo mwetira ima mungela mukena lekine Gloro Langi faut le baka bien ko tu la yebi ko te lorote HM ya le velo Omonia boile ala te sexy HM to comme na suka wa sexy te wape na solo la wape no bebe abebo tala lelo wape no baby si mutu nyo babasa nini ouvrier nyo so mérite salaire na e so fingo mérité même ato gangi ote nani na ya ataba memo na souci atola li 3 jours au quotidien de la place à Mabé. Voilà, merci beaucoup à mon boss Jibekou Malouta, le vrai pétrolier de Dallas sans commentaire. Donc c'était l'ambiance, nazu moutounier tout et biloko nazu pour moi comprendre que c'était l'ambiance hein. C'est comme ça un mot peut déstress Sarabino. Vraiment merci beaucoup mon général Jeff Makayabou hein, depuis Dallas merci beaucoup pour le soutien na moni wana ujana de la presse hein, ma petite sœur Lekinanga et aussi merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. C'est l'ambiance, hein? C'était Gémaï B, le groupe de la presse congolaise. Ado Senga, Maître Sengi, qui est toujours depuis la Suisse. Merci ma fan tout. Obolinganga, Guilain Congolais Mokonda Strasbourg, Aigle Royal. Là, merci pour la image. Darcel Easy, merci pour le montage. Je vous dis au revoir. Karine Mokondi, la baronne. Babi Karine Mokondi, la baronne. Merci parce que moi, tu es comme là qui va charge. Toi, famille, merci beaucoup. Bye. Sur la site, ce total site c'est 001. Donc tous en number 1 Mokonjabas, il y a 001. Blague télé loi sur le biso marambiade. Victoria télévision, Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna on ndenge non. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Potozo ba news alelo. A elbiso Victoria TV. Donc à luta continue. Victoria certa. Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV. Yabino Sida Bilé l'a confirmé. Nana Roboya. Donc biso tous s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen boton nana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bank tous ensemble. Sida Bilé la ndenga ilusa. Victoria certa. Amen. Tchiki